fongola yo le loyer soye ko fongola yo et azope sa to yo accès ya fongola motema na yo ya kota na ye akota tambusa yo ko bate lobi sa yo te mais le lo yeso akota na motema na yo ko rupe occasion oyo te le lo za mukolo munene le lo za mukolo na nkembo na bato bakososola bayambaka yesu na makanda te otela moninga yo ba nazongele na sisa na mu prière wana zero tela moninga lo ba zero yo ndem to tandeli yesu bilamba me bato bafongola ka mitema bazalaka na expert ko limbisa bazalaka na bolingo balobi muto alingi te kona ye akolimbisa ye balebelebele akosentir yango te mais soko olingi te kona yo te yesu akokota na motema na yo ndenge nini tika moya lelo yesu akota a rendre yo célèbre yesu akota na motema na yo yesu atombola yo yesu abomba yo yesu autilize yo nde ozala serviteur na ye nde ozala mosali na ye okotambusa banga lisusu na makambo lili te onalali te plus jamais parce que ton Dieu est là a signé kufa balobi le kuna so matina Jérusalem okufa mais atali yo alobi malamu na kufa mwana yabika malamu na kufa mwana yabika est-ce que zana watu moko bazali ala oyo Yesu ayeni lelo est-ce que zana ndeko mobali moko azali ala oyo Yesu ayeni lelo est-ce que zana ndeko mwasi moko azali ala oyo Yesu ayeni lelo ale pepa na mandalala na yo parce que Yesu Masihi azana bomoy Yesu Masihi azana bomoy ayepo na yo tout atolo le ba ayepo nda asigné loi atali angote alobi juré mwana wana sana posa kobika mwana wana sana posa kokangola mwana wana sana posa amona grandeur anza yo ozana posa komona nkembo na yawe na koma mpunda na yo na mona nkembo na yo Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to chuto bandaki to pesa qui avance mais tikalindam nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelati c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokanga na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyoso yo ba ko assister biso merci. Tango epai na yo yaka o assiste biso na kombo na Yesu Christ te tolobi merci Seigneur Jésus. Amen. Dans les deux ans mokandi na yo na gauche na droite ibanzamba pambola yo ebsande ko na nzamba pambola yo nzamba pambola yo. Amen. Yesu continue à Jérusalem. L'entrée de Jésus à Jérusalem.
Luc, chapitre 19, verset 28 à 40. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Et si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'agneau, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'agneau? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Il va dans Zambé wana. Ndeko, naebabisa mwana na Nzambe moko azali awa. Ete lelo eza mokolo monene, mokolo na nkembo. Yesu wana azokende po akende kokende na komata na Jérusalem. Akomi pene ya Jérusalem na Béthanie, na ngomba oyo babengaki le montagne des Oliviers. Kuna nde atindaki bayekoli mibale. Ayebisi bango bokende na mboko eza liboso, bokokuta mwana mpunda bakanga, bofongola ye. Soki batuni bino, boloba ngai naza na ye bosinga. Alléluia. Mwana na Nzambe, alléluia. Lelo na ye koyebisa na ndeko moko azali awa, bakanga yo quelque part, Yesu aza na yo bosenga. Yo ndeza mwana mpunda oyo bakanga na kwe moko boye, balimita vi na yo na makambo nyonso. Lelo Yesu azokota na Jérusalem, alobi azokota na yo, azokota na yo. Bolingi kozala susu na pouvoir te ya kokanga yo. Bamingi kati na oyo esika bakoma bampunda Satana. Me yo lelo Nzambe azodetache yo, ozokoma mpunda na nkolo, ozokoma mpunda na nkolo. Onga nalalaka te, soki nalali na kolamuka nzoto pasi pasi. Mpona nini ndoki moko alibota na yo, to ndoki moko ya quartier alingi atambola na ye, aye nano azwi yo. Yo ndokomi mpunda na yo. Tala, yo yo zawa, est-ce que boko pepa lelo, pepa mandalala na yo, yo mpunda na nkolo, yo mpunda na nkolo, yo mpunda na nkolo. Okozalaka lisusu mpunda ba société. Yango nalingi na mona bilongi ya bato ayement de choix. Nalingi na mona yo o refléter image ya malamu. Le wana mawa wana oza nango, parce que être sauvé, aye, alléluia. Batandaki bilamba na bango na nzela. Ndeko, Yesu azosala entrée na Jérusalem. Bato batandi bilamba na nzela. Balobi ezalaki coutume na ntango ya kala. Makambo wana bandaki kosala yango kaka na bapersonnage royaux.
bongo. Mais avec le temps, aux années existence, mon sous-sous, il y a Kembo na Yahweh. Alléluia. Louange à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Hosanna, fils de David. Fils de David. Eza roi, Messie promis. D'accord. Yesu aza Messie promis. Est-ce que Zawana? Ce qui est dans mon canal à Luca, on a tout ensemble. Luc chapitre 2. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller, paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton sang. Alléluia. Jésus, merci promis. Hosanna, Hosanna, mwana na Davidi. Ndeko. Nzoka nzamba azalaka na posa ya nkembo. Nzamba azalaka na posa ya gloire. Nzambe azalaka na posa ya service na yo. Oye wuti peza na motema. Debeke akoloba na mabanga ba remplacer yo. Ndenge azongisaki réponse epai ya bafarisien. Awa na kati ya texte na biso nazomona trois personnages. Nazomona bafarisien, nazomona foule libo bato bazolanda, nazomona pe badisciple. Alléluia. Bafarisien babandaki kolinga te lokumu ezongo epai na Nzambe. Objectif na bango ezalaki kopekisa bato baadore Nzambe te, bakumisa Yesu te, kotelemela bato oyo bazosala service, bazorendre Nzambe service. Tanto mpe yo oza pharisien, poto bazoba na église, beta milolo yo olingi maboko, beta maboko obeta te. Metala mukolo collation na yo. Olinga kofanda na kati ya mutuka te. Obima po bato bamona yo. Tala gloire esengeli ezongaka kaka epai ya Nzambe. Foule bato balanda Yesu na loyenge po baliaki mapa. Po balanda Yesu po bayokaki basango. Bongo badisciple oyo bandimeli Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na bango. Lelo na ye kotuna yo oza parmi groupe nini? Ya bafarisien, ya fulu ezolanda Yesu na loyenge, to ya badisciple oyo bandimeli Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na bango. Tala ndeko aza na mopanzi na yo, amipesa réponse ye moko. Ya wana lelo esengeli tofungolela nkolo Yesu mitema na biso. Azokota na Jerusalem, ngana yo lelo tokotanda bilamba te, me tokofongola mitema. Yesu akota, soki totandi bilamba akonyata bilamba akoleka, me soki tofongoleli ye mitema akokota na mitema na biso, akosala akovanda na biso, akolia na biso, akosala oyo alingi na biso. Betela na Nzambe wana milolo ya songi na lingi Yesu
na nzambe parce que nzambe azakati na motema na yo. Alléluia. Ndeko yamba Yesu lelo lokola mokonzi. Bato na Jérusalem bazoloba. Tango bazoloba wana nani? Bazoloba ni prophète ya Nazareth. Ngana lingi lelo yo yamba Yesu lokola prophète ya Nazareth te. Mais o yamba Yesu lokola mokonzi pe mobiki sina yo. Ye kaka kopi na momo ina yo. O yamba ye lokola sauveur. Betela na nzambe wana maboko. Alobi ngai na telo mina bikupe. Na mitema na bino na zobeta. Moto ya kofongola motema ngana kokota kati na yo. Apocalypse 3:20. Ndeko bayambaka Yesu na barankinte. Bayambaka Yesu na lokuta te. Bayambaka Yesu na kanda te. Bayambaka Yesu na koyeba kotika nyonso. Mundu azoyamba Yesu atikaka nyonso pe atalelaka ye. Ebonga ebeba nazaka na samakolo na ye nazotalela ye basangisaka Yesu na banzambe mosusu te. Eske oza wana betela nanu nzambe wana maboko asomi lelo sengeli ososola kosangisa Yesu na eloko mosusu te na nzambe mosusu te. Wana ezalaki premier commandement Exode 23, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Kende sute mwana bela na ke luka batata wana makambo ezo simba te yo toke tambola nanu toyeba makambo ezo wuta wapi. Ndeko lelo na ekuyebisa yo eza trop tard te. Esiko bandi prépare-toi po tokutana na Yesu wana azokota na Jérusalem. Longola nyonso ya mabe na bomoi na yo na motema na yo tikela yo espace. Soki ya koti afasala makambo malamu na bomo ina yo wana wavia kimamfu lelo eza mokolo monene yo nanga totika mitema na biso epai na Nzambe. Alléluia. Kokota na ye na Jérusalem tala Yesu ayebi Pierre apekisi ye ayebisi kokende na Jérusalem te soki kuna bakoboma yo. Yesu asinye liwa me akoti na Jérusalem po yo obika po akangola yo malgré bapasi malgré mignon malgré kufa oyo batangeli ye. Tala réponse apesaki epai ya Petelo, arrière moi Satan. Yesu asinye ye alobi abengi Satana mosika nanga Satana. Yesu azana posa yo obika. Esko za wana Yesu azana posa yo obika kotandela ye bilamba c'est rien mais lelo esengeli ofongola motema. Yesu akota Yesu akota Yesu akota Yesu akota Yesu achange yo Yesu asalela yo Yesu atombola yo Yesu abomba yo Yesu alongisa yo. Alléluia. Tofongolela Yesu mitema na biso. Posoki tokoyana loyenge Yesu akoteka. Ok, biso bon ça bato bana to peba beyenga mandala nango kala ndenge na tuni bana mike les autres ont célébré fête ni ba ebisi eyenga mandala. Alléluia. Na ebisi bango te kokota Yesu na Yerusalem. Alléluia. Mingi toza to aendelea yenga mandala yelo yenga lelo za kokota na Yesu na Jérusalem. Ba mama batanda maputa batu batanda mandala Yesu amata likolo me anyata ngokakati. Mengana yo lolo tozo fungula nde mitema. Poso to tanzi akonyata waleki. Tozo to fungula mitema. Yesu akota, tika Yesu akota, na motema ya mutu moko. Tika Yesu akota, esika Yesu aza successa, esika Yesu aza
fongola yo lelo Yesu aye ko fongola yo et azopesa pe yo accès ya fongola motema na yo ya kota na ye akota tambusa yo koloba te lobi eza ya yo te mais lelo Yesu akota na motema na yo korupe occasion oyo te lelo eza mokolo monene lelo eza mokolo na nkembo na bato bakososola bayambaka Yesu na makanda te otala moninga yo banazongele na sisa na mu prière wana zero tala moninga lo ba zero yo ndem to tandeli Yesu bilamba mais bato bafongolaka mitema bazalaka na expert kolimbisa bazalaka na bolingo balobi mutu alingi ndeko na ye akolimbisa ye balebelebele akosentir yango te mais soko olingi ndeko na yo te Yesu akokota na motema na yo ndenge nini tika moya lelo Yesu akota a rendre yo célèbre Yesu akota na motema na yo Yesu atombola yo Yesu abomba yo Yesu autilize yo nde ozala serviteur na ye nde ozala mosali na ye okotambusa banga lisusu na makambo lili te onalali te plus jamais parce que ton Dieu est là a signé kufa balobi le kuna so matina Jérusalem okufa mais atali yo alobi malamu na kufa mwana yabika malamu na kufa mwana yabika est-ce que zana watu moko bazali ala oyo Yesu ayeli lelo est-ce que zana ndeko mobali moko azali ala oyo Yesu ayeli lelo est-ce que zana ndeko mwasi moko azali ala oyo Yesu ayeli lelo alo pepa na mandalala na yo parce que Yesu Masihi azana bomoy Yesu Masihi azana bomoy ayepo na yo tout à tolo le ba ayepo na aye
Nous allons comprendre. Nous allons Satan wana okosi bando yimso okosi omoni lelo okosi okote yoyo yako natanga makambo belebele batu msoma fandi wana basale makambo na mitema yebisa Satan wana okosi tala rone si asokota na Jerusalem ndeko Jerusalem ezayo akoti koyobika andimine ya kufa na yozo vi melonene na omonelo lekolo zo ba Satan yambi récupérer mon thème. Je vais monter ma main dans son peu sans reprendre. Allez, yep, ça y est. Kende musikalanga. Le nom la forme la montée ma pour la montée encore. La forme la montée ma pour la montée encore. Asa la entraîne ailleurs. Et c'est bien dans ensemble basa. Bando yip ça ça dans pan. Ameli makanisino. On bibi déjà ni banda. On s'en a tel peloté. Il y a pas de bazo ba bête milon. On s'en a inoptisé. Car bête là non sample wana milon. Parce que Jésus a entré dans mon tête. Au moment où tout est là-dedans, le leçon pas parce que Jésus a entré dans mon tête. Et une fois que tu descends, le leçon porta parce que Jésus a entré. Quand tu descends, il va couper ma mort dans la mission. Et vous avez un pouvoir, il y a régner sur l'autre, ni sur le bananayo, ni sur le bananayo. Ah, la cantaille va faire ma gloire à Dieu. Batibazali banda, batibazo sosolate, batibazo sosolate. Mon Dieu sosolate le benana nous amène panzambe, nous amène panzambe. Le oh na yaki lolenge na ozongela te. Oh ba yeba ki batanga na mwana nzete. Tala lolo ozali libéré lolo na makambo nyonso oyo tungisa yo. Lelo ozali libéré na ma parole tata mwasi na yo, na ma parole moko wana. Yo ozali libéré lelo parce que Jésus a entré, et donc on peut pas reposer. Tikela ye motema. Akota balobi yo ko swate. Mais yo na télévision, Yesu katinanga na ko swa. Yesu katinanga na ko sana. Yesu katinanga na ko bala. Yesu katinanga na ko mata. On a bien bukakate. Na zo kwa siro yo zo voyager. Na zo kwa siro yo mobembo wana. Manifestation ba ko kuya, ba ko lala, ba comprendre que pourquoi à te na nini na précédent na aéroport. Cette fois-ci à mon côté parce que Jésus a entraîné 4 nayo. Jésus a entraîné 4 nayo. Jésus a entraîné 4 nayo. On a besoin de kufaka. On kufaka sous-sauté. Boyeba tite. Le roi Messie ailleurs. À ce côté à Jérusalem. On est à l'ibota nayo. Batala l'ibota nayo. On va le faire à Mikolo. Bakoleka ka nous sous-sauté. Parce que Jésus-Christ a sali entré na kata l'ibota nayo. Na kata l'ibota nayo. Bakoleka kufa. Kufa nzambe. Ce qui a associé et aussi maté. Le bête aussi maté. Moi na naka koketa kambe kate. Moi si naka kokenda kambe kate. Zamba sala liwa. Toko kufa ka mukolo nzamba aliki. Mais mukolo bandoki et kokoti sama kate. Parce que Jésus-Christ a sali entrer na yo le nom. Bekami lolo songi. Mano beki lolo songi. Mais na ningi obeta milolo ekota Yesu. Le beta milolo ekota Yesu na kati. Oh biso te bote mana biso ba pauvre. Te kufa ba pauvre tala. Tikila Yesu mutema na yo. Yo okufa pauvreté. Ce papa na osomba mutu bate yo osomba ko. Ce qui mama na yo akoka te ba ko osomba lo pango te yo osomba. Yo okufa mobola te. Yesu asali entré 4 na yo. Alléluia. Dans le Seigneur dans mon cœur, la vie est là. Dans le Seigneur dans mon cœur, la vie est là pour toujours. Dans le Seigneur
dans mon cœur la vie est là. Tiens la main de mon cœur, la paix est là. Tombola mokongo na yo, pambola Yesu wana oyo ndimaki kokota na Jérusalem mpona yo obika pambola ye, tombola mongongo banda kopambola ye, banda kopambola ye, banda kopambola ye, banda kopambola ye, ata lisoma kufa te